okoluka luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi. Nani kun? Mambote. Kojo. Bon man. Kaka bino ndenge nini pa? Mukema. Boni nanda. Ndaku mwabia ka mwa kosu. Kanga ki bolingo wana mediki. O ba grippe ko beta ka ba mikolo mwa kaka te. Molungete. Ata biso susu yo mko da bino mo somba ka ba kisi. Nazoya kutumba mbam. Monde na so pe matin. Boni ya yete. Nana komite. Nana komite yo mtalibo so mto komia. Ye mto azolo ba 10h il est caté. Tam so azana manzira mso azo sala. Papa bimi. Bimi akena no epa muninga na ye. Wala ka ba ke beta ngola kaka. Ke beta ngola. So ngola ngeza ya mbongo bien pour papa beta ka malamu. Nani kun? Yambi papa. Bonjour fille. Nous battons à faire de la musique. Nini. Moi bien. Boni nanda. Malamu ke? Boni, amuke. Kaka yo muto za ko insister. 10h petit. Pas de retard. Je suis là, c'est tout. Est-ce qu'il y a un problème? Vous exigez présence mais je suis là. Mais oui, mais je suis là. Donc on commence les affaires ici. Papa atteint? Papa n'a pas zate bimi yeso ka l'air moko mona limwali. Akena papa ninga. C'est maintenu pendant samedi? Donc vous confirmez que samedi au kaka? Et vous avez qu'à samedi. Si on a moni malamu na ya on a tina ki maloba boya. Otala ka papa na bino biso koma na biso pensionné. Mbongo ngo to ya pension ana tata bino ngenda ko zeleza ko tuna mawa. Bino moko bosa la programme pour la makamba tata na bino. To bosa la ndenge ni. Mama. Ngao kamwisa ngo tuna ke bosa la programme soki ndenge. Bino bobota biso poto sunga pe binote. Kasi yamona to begi binote bino mo bakolo. Zawana kutu. Papa zawana retraité, il faut des assusus te bon on ya feti ya ozo. Biso to zawana. Biso so komi bana na bino to komo tali la bino kaka. Pona ngai pa eloko o mitungisa mama ezata. Yo za mutu. Salela ngai état de besoin. Masanga elingi combien ko pesa combien? Biloko kolia eko coûter combien? Au sali total na zumbongo na pesio. Bon ngam na osala total. Omi tungisa pona ni. Bilo moko mutu boko sala boyebi ke masanga to kosomba ya boye. Biloko to kosomba ya boye. Ngana yebi so ke ndenge ni boko sala la pa. Poka ka samedi ngo komi lobi awa. Nangaki na kimatambangu na mbanzangungu awa. Na sombi ngombe moko to mibale tala 65 ans. Mama ezali awa. Honneur ya papa. Il faut vous s'appeler ça. A vous s'appeler. Bon papa yo vandika boye lobi bon.
La chose est possible, ça. Où? Non, c'est possible, ça. Vous sur le programme, là, il y a ça état de blessure, sur ma blog, je suis venu vous écouter, c'est tout. Oh. Quand c'est ça le solo na benga kibino, na ebisi bino makambo zaleo. Muninga lobi, yo po lobi kakata. Bon, comme mususu mais ce qui n'a pas valeur. N'a pas valeur. Pour la nini. N'a pas valeur, parce que ça état de besoin, il y a un état de besoin. Bon, ma benini muninga. Et qui me colle dans les apams, donc inutile dans la famille, inutile. Au ben, ça biso pour nous, tout le monde makambo, nous c'est que corridor dans une parole, nous t'allons bosser. Ah mais on a la tina, mon côté ça état de besoin, comme ça moi je voulais, c'est national au Gessili. Yaya. Ce qui n'a lobby n'est pas. Tika kaka, na tika kaka, moi tika la ndeko na boso la kaka ici. Boso la pesa bambongo na, osoma bangombe na yo. Ya kana no to. Non boso la kaka, ngana la tina, mon côté. Ya kana no papa, yaka. Yaka. Mais ne pouvez pas le cargo pour nekaka, vous comptez nekaka. Na lobby pour Mikolo, c'est la possibilité. Mais voilà ce qui m'énerve encore. Qui t'a dit qu'il y a la possibilité? Tout le monde m'a comme à creuser. Voilà, bon, il m'a cassé le bon. Non, 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 bon. En tout cas, Yaya, ceux qui au moins na lobby m'a paix. En tout cas, on a retiré parole, on a limbisanga Yaya. Ni élection retirant. Mais ça c'est bozo kamusanga tozana no mobimba boena kata. Ah maman, on peut comprendre maman. Première erreur. Nazo Kota, moi qui suis l'aîné de la famille, Nazo Kota, Nazo Ya, empêcher les affaires de la famille, Nazo penser on a moutou, qu'est-ce que je faisais pendant la casa, maman a besoin, papa a inversé tout ça, tout le monde. Mais la Kota, Kokodi, maintenant, Nazo reproché, on va que 10 heures, il arrêter, bon, donc le rôle à ton sali boye, ngana komi mwana na bino. Ale bino sikoyo, ba parents botelemi likolo, ngai mutu na poti bino na vandi na se. Totika kaka soki boye, ngapena tika. Deuxième erreur. Aux autres, la question, yosa maman nabiso. C'est qu'on dit que maintenant, à me porter garant, il y a répondre, c'est comme Taliboso, dans son bangombe, dans Banzangon, on se dit que des jours, mais les nages sont bamutu, mais les nages sont biflés, venir, nachawana. Ils ont fait un papa, ils ont yo. Ils ont fait na yo. Moninga sengi bolimbi si papa, limbi sa ye bandeko, hein? Et loko yo bolingo, pega ko bana na ngana lingi boye baliloba nzambe kata mitema na bino. Bozana loko bolingo. Ah, bolingo, tout le monde maintenant comme creuser. Allez, timla les boulots pas ou mutam de pas ou na timla les boulots. Si papa limbisa siko yo loba, to sale la ndenge ni. Loba kasi. Loba na ko papa. Maman, tout ce qui s'est chauffé déjà. Ce qui Bible était maman. Mais la salima bawa tona tumbindako bomoni ngap na ndenge mususu. Kasi luka kana kufa vande. Lokola bozana bambongo ebele bokomi ko luka po bokunda ngai. Tolobi makambo wana so sila. Po so to landika ka wana siko makambo toyela ki to koloba te. Bon, ça va maintenant. Oui, les kiwani tika ka ndenge wana mutna position na. Si le programme n'angane na kanisi pour l'anniversaire ya papa na biso. Papa il m'a boti biso, il m'a comme si biso. Solo to zoloba, c'est grâce à lui zoloba. Il peut maman lokola. À l'anniversaire na il lokola ba ke vraiment asa le geste mo kena ba ninga na yé m'a comment retraité. Ngana pensa ki po na ngai. J'ai dit ça tout simplement pour le programme nanga moko. Na ko charge ya o itangami masanga. Mutumso osoma masanga te. Par nangamoko ici dans ce moment masanga les restes vous vous débrouillez vous ça so bo lamba ni so bo sani les talibino on est talingate na wita masanga ndo so masanga te wana o yanga na kocha contribution na pona papa na bisongwa e ba so ba kanzate ke za ba fête na bango ba somba bangombe na bambwa na banini iza fête ya papa iza bangote siko papa so bo somba bangombe na bino na bo somba ngona ba fête na bino ndeko no kulutu na lobi aye akosoma masanga yo occupé biloko kolia sikoyo malamu moko na bino kuta na tata na bino po yebisa nombre bato no ya begi ngai kutu angani awa na yebi na ngati na obe anga mwa ba muziki na soto teka na bango na zando baya ici nga zali awa avant na zonga photo kuta na papa na bozela ti nyo soto ko ya mama ba biloko wana pe ndenge bokolamba soki bosomi babiloko
bobenga basi na bino baya osala misala ngai nzoto se komi ya bompaka na okoka te kosala misala na boyebisa ba mama baya kosala misala bolia mama baoya na bango nga poso na gina muto kotinda be na tindi to akutena papa pona koyela nga nombre bato na ye parce que toko exagérer teza juste fait ya papa ye moko na bato na ye. Nous n'avons pas le temps pour inviter baninga na biso ba ko tonda na fête ya papa no eza ya papa na baninga na ye donc mbeleso na gina mutu alingaka yela nga nombre papa oloba leki no azawana soki papa na bino aye ya moko na koleka nga moko na koleka jeleta nga mona koleka na poko na mona papa na sola na ye on a siko na kanisi mama nga na kena no ba dimanche na zanango donc soki aye aussi je passerai le soir. Papa. Maman. Nous okenenga siko na otikala kaho. Daki. Nina. Oh. Etika na mesa. C'est pantalon na tiaki mbongo na changer susu na sta mengi na changer on na ta jini tena na posani na au code ça na $10 wana na uzon sur le 12 pesa na piano na defiso pane ya za mama na biso nyonso na defiso pane pesa te kama na pesa na pesa do pesa na compte na pesa c'est mec ma belle boy OK ça yo pe na compte ne 10 yo pour pesa nazo $100 mon a changé le bandan na article $20 koko dio mususu yo pe oyibi malamu yana yo alingaka na ye ba kitisa yete ya mama mabeni ninga na lobi wana ezomonana na miso mikolo yo ve aza penza na force te aza défriqué ndenga za wana mais lingi ne ko yo kango te tika ye ye baka bizalela mu na mwena sala yo mwa biloko te yo zozela papa nazo zela ite tango na vandi na veranda Mangudi maman fait le yarate o bando kenendeni zo savon oyo savon famille o kata ndambo ata biteni misatu boy soko kati o saleli ndambo mosusu bombi ok eza pona kosula bilamba ata basani biloko nyonso kosula nango bongo zonga sima kata ozimbeli okati awo okati mpe lisusu awo ekomi misato sawa Mangudi. Nakusala makambo boni. Nasala oyo te nasala oyo. Na uti awa ulubila kana kusukula bilama. Sikawa nasala lisusu nini? Savon po sala nango musala, eza savon ko bana usala la misala. Na lina tinda yo nde na wendi. Ngai oyo. Ngai lukula na telemia wana kenda kina minkondo papa ndeko na ngai. Kana ndo bibongo te. Mama nana kumoni la ngadi kambo mama. Yo na ngadi kambo. Abengeli yo Uyaki na yo dibala ya kimukolo soko mina yo mubange ozuya yo tianze ya mubadi vuanda kansi na ngai tena za kulubana. Mama likambo nini na ngai na lobi no. Ngai na sadi misala wana lambi tina tongwa kubima na bima kikaka ya kusumba bamba nani dipana ngai na oya patro. Sikawa zoro bana ngani ngai na kena kimukolo. Ngana ibaka ngamkono nini na ibaki hapo. Finalement na ndako to kobana koyoka na te. Yo makamnusu nazo. Ngana ibiloso na ibi nani biloko na ndako mpona kino tika ngona mikondo musala. Na ozo ambongo kelo somela ngawe pondura wewe. Ngai na luma na musala. Upesa ngai tike. Tiki ona kendela kina ndako papa kodi ya musala yote mtu pesa kinga ye. Na bani musala bu mwana. Ndaka papa kodi ye mtu pesa ngai na mwana naye. So hivyo kwa yena wewe bise ono wakaka musala nazo mwana musala. Na kulungwa te yo mtu kolungwa. Ngai na lungwa na musala ngai. Ngai na lungwa na musala. Siko yo kiseko kosa usala. Mama yo mtu kolungwa. Makelele. Kosa kuyuka yo mtu kolungwa ngai te na kwa sasa. Na bandi ya wate. Boni bino makelele boy. Patelo ngai ya wa. Na meme yo na matelelite papa. Bana ubutama na latisio kurusu tata kusukula.
sika wana kumi mubangi babandi kumulela ngai yao mwasi adingi ngai te esili mama aza kuluba o ngai nakene kinazwa kiloso wana ndako na biloko nakukutika na minkondo tuzadilele nini mpo ngai nakena na minkondo naso esili patron ya ndako ezali ngai esili boli nakamwaka mama nayebisa yo ndenge nini unasali ye nini papa tala mangudi oyo nayebisaka yo mikolo nyonso ye nde amemi nga naza fiotiko mwana moke ngai azalaki bulo aza wana azalaka koyoka malamu meki mokolo tala akoli ayokaka susu malamu mais sikoyo ayokaka malamu te malamu alongwa kaka mosala to komona mosala zakuluka lisusu makambo azakulukila ngai nalungwa kaka na mosala akolongwa te bongo sikoyo tokobombela ye nini mutu toyokanaka na maloba ye ameseni kolamba akoki kolinga kolongwa te ti ndenge azali awa papa nde apesa ngai ye asalisaka totikalaka awa ngai mutu namonaka yango me yo te boweli nini toweli kaka mpo na bengi ye azwa mbongo wana asomela nga pondu na wenze nde probleme ya wana mangodi kende wenze osomba biloko akolia tolia soko lobaki kaka ndenge ya ndi makambo komi minene boye esili te oyokanaka chéri aza mokolo quand même faut qu'on respecte bon wana totia entre parenthèses nauti tout de suite epai ya mamako abengisaki biso nayebi oyebisaki ngaka bifale bozala mwa réunion kuna oui réunion kaka mpona préparatif atelokodia nini bon sombela mayebo oyo batiaka na nguba mayebo kaka yo moko ata o wana nga na tuni yo te bon réunion ko préparatif ya fête omoni ke fête ya papa eza samedi oyo botiako samedi donc baconfirme tout samedi oyo tozalaki na yaya na papa abimaki déjà moni toyokani malamu basala ngo ka samedi olia koreporte moyen te yaya akosokipe na masanga oyo etali bamasanga tout à boire yaya biso tosimbi kikuku à manger côté wana eza nango problème te yo moko oyebi prouve bango loboko na yo ozo comprendre yango wana na mbongo nasimbisaki yo benda $600 ça peut aller cela dépend ya bato bakobenga nayebi te soko bakobenga bato boni mais de toutes les façons retirer $600 na montant nasimbisaki yo osomba biloko akolia comme mpe nalaki na villa namoni mwana setaka sisa te kota mafuta esi nasombeli yo mafuta zoko so oyebi kasi nayebi déjà goût na yo bolio soki nayeli ye mosusu tokokamatana kuna yango wana osaleli nga bien ko lokola ososombeli nga omoni nga nakangamaka na yango nazaka na mosusu mais ntina nini yo okangamaka na simba nde basupu nyonso kitoko kitoko oyo oliaka ebukutaka babikaka na mafuta oyo vraiment basupu ya bien mpenza kaka wil simba soki simba te moyen te ata yo moko omoni mpe lokola bainvité de ntina nango mosusu mpe ezali na bavitamine ezalaka na vitamine A vitamine D na E na kati ya kaka na kati ya mafuta oyo vitamine A wana ezalaka mpona kobatela miso ya bana mpe ya bamikolo vitamine D elendisaka mikuwa mpe etongaka nzoto en tout cas vitamine D wana ezali kaka mpona équilibre ya nzoto ozomona kaka endurance kaka bongo na bongo nde ntina ya mafuta oyo ya wana nakangama nanga nango bon na banza toyokani problème eza nango te lokola mpe ososombeli nga mafuta le reste nga moko motu na kosala yango wana sikoyo eloko nazobenda yo matoyi mpona mangudi nalingi kalme ezala na ndako oyo mpona mangudi nakoinsiste lisusu te ngai kalme kokozala nango soki omoni ngai na mangudi to ezoyokana te kaka makambo ngai nalobaka ayokaka te autant me ozwelanga mpe mwana mosala mosusu ye avandaka na ye bole yo ndimi mpenza mangudi alongwa na ndako oyo nalobi alongwa te avanda me mwana mosala mosusu wana asalaka na ye mpo toyokana lokola ye tozoyokana jamais akolinga te mpo ye amesani kolamba awa akoki kolinga te jamais soki ndenge wana vraiment ekozala mwa mobulu mpo ye mato eyokaka nango nasokola nano moi nyonso to esilelinga na nzoto te sava merci mpona mafuta oyelinga
À votre santé. Merci. C'est meilleur que bon, aux hôtels à la Merci. Et que ça me t'aime, hein? Non, mais quand on met la kiss, on ne sait pas comment c'est. Bien, na côté na maman. Papa l'a quitté. Le seul. Coco ça comment qui kala. Encore qui va être. Ça va tirer pour la hier. Maman le pays, papa m'a interné quand journée samedi. De manifestation il fait salam. Samedi ou quoi? Samedi quoi. Eh? Le lundi, au bien si bateau pour samedi, mais vraiment. Lundi, tu samedi. Bien, tu solo lui, tu discuter, tu pèse baïdé. Nga na kain côté na moko, na mona ki koto ande quoi, nga na mona ki bien quoi. Coco a ozo bilo a roulia. Asi charge bilo a roulia, nyon soit fait. Alors ngai na zui masanga nyon soit fait. Toto kaboli, ya occupé ma roulia, nga na occupé ma masanga. C'est tout. Vous savez le bongo? Oh oui. Tokaboli bongo? Bongo ya kulia wana kasifalika ape so bongo te. Eh? Nani pesa mo? Koko tu pesa bongo bloka kulia comme ça na goye na ngwa na gérer na sali ba sha ba bloka kulia na sombiti. Eh? Tolobi mutu na mto occupé na ndenge na ye. Mais yo na ebiti place so so comprendre ndenge na solo bila yo. Ya on habite. Na mona ne poko na mona mwasa kukaza spécialiste ba bloka na binoka ya mboka ya mwini ndenge na mona. Non, n'habite so comprendre ngabi. Na habite ke to lamba nga ya lamba apia ngambonga na te. Kasi ngana bifale yo so mbonga biloko ngana so biloko na la. Ah, ya pesa ngana na mbonga wa. Yo sa ya te uzo umitia place ni. Mais so kama sanga masasi. Yo sa mkoloti. Ata ya pesi mbongo mema kama yo ifaleza ya na yo ndio so jero so sala makamu yo tu. En plus to kini stolo balisusu. Bongo ngakas. Yo mko yebika fete. Yo. Ozo tianga ndenge nini? Oh, te. Tobika mosa ndeko nona ndenge zakara balolendo na yo wana mama sipero ebiete. Bongo sikonga na fete, efe uluka pende nginga na kulata masasi ata yo. Fete d'abord et à papa. Et la fête na yote, et la fête na ngate, mais la fête à papa. Donc ndé na zuko to chaque jour na biko to masanga boy, c'est pas te masasi wala to. Je te parle. Fete papa na boy ti. Bongo so fete papa ngala kile. Laksangi na mambo kuna sana oya kitoko na kuiko lata na ndako. Siko otele mito ovanda. Vanda. Te lobaka na zoyoka. Mais na lobika si vanda na sete. Lobaka na zoyoka na ovanda. La Bible a le soumission. Soumission moi bien siko. Otele na vanditi. Donc nandimi charge na ya masanga na fête à papa. Mais ngamo ko na zawa. Nemte mbongo honto ozongo wapi. Sauf que na travail moko na salaki na sa banda bina na CCT mais na salaki bango $200 parce que na lingi commencer na site de travail wana na $200 wana tout ça il kama papa donc so ina sanga $100 $100 pesa ngana luki tu eloko mina kula d'abord papa hein les affaires ya papa tout ça ça na papa liboso mabele ko la ndenge wana te et je les aime que c'est moi moko ngana tikala na kapona mungi na usara te na bibongo te. Et je les aime que tous les moi makanisi bien que ça les kamba papa tout ça ça non papa baza ba parents ba boti biso so le papa na bota ingate mais le yo le loza na ngate mais tout c'est ça y journée ça ça ka ndenge mokoti ngabe so bota ingate mais jamu so bele bana ngide yaka ngambe mtanga to yeba za bon et toi tu peux me dire que oza ilamba ya bien te okola ta ba mano ba mona yo on dirait yo hôtel nga bien te bosko miso tengela ngana mfumana kata babila mana ilamba dingana kokola bilema so nasina sukola lo bana ilamba ni ulata pinda fetu ya bien shira moto sukola ti lambo za mabe elambo oyo boyo nakena ya anniversaire pele mais ils a fait ya papa ils a fait na hôtel masasi webi osa mukolo leki no wana za mosini na mosini baba tabata ta yo muko bongo sukuna kuta mosini alati suki ndenge na soki ba bijou alati suki ndenge bongo ngana zalaka ndengwa bijou te ilamba ulata te na ya kindeka ndengwa ozo pe elambo ya so be elambo ya ilamba fete ça va on verra ngala ki demain soir là ça na soit si me salon la $200 non les raisons verra on verra te soko si $200 ukaboli na katikati maka on verra wale za nazo biso ya solo boni boviko
mambo leta babilemba kala na fete ezalaka kaka nani o entre ni parti boniko kala te babungaka ayo balobosani vanda mama kadi ndebe kalika boloba yango wana ngo bakso mika bala hoya utali te sango te nana mama la nazo ya na tika na mbero nasi ndini nikolebele boye nga ezalaka bien boni chéri nabimi autobimaka te ozana obima omonanaka te nazalanga yo balokota kasi nasala nini mama tayo moko natalaka nde toza koleka mokokota ozimo esika ovandi kaka te ata yo bo moto mosala mpe te nga moko kosala misala ndako bandini ozomona kaka lera kobima mpe nde ezalaka mpasi basango mikolo basango oyo yebika ya mama voyage na ngai ozometeni kala voyage yango non sa nina makambo nyonso talaka voyage na ngai na etambusingako mais mpona visa nazwi ja likamba visa visa kaka moto ezotungisa mpo bavisa ngo mpe ndenge ekomi visa $2000 liparti visa $2000 billet nalobi est ce que so ozombi omo wana vraiment $2000 visa $2000 billet soki 1000 soki 1200 sokolandi wana kovoyage te kolandana te neti okosala te bafere no wana kisasa te bafere nini nosala bafere nini ozokende balagos ozokende te bafrique disi osola biloko na koteka te kalita na nga nakokisi mpenza na maboko 1400 ezalingaka 600 bakopesa faut kokosaka 600 yana koteli yo boye naza na rendez-vous na camarade nanga kuna Colette mpo naza na babiju nango mona bo olata misusu wana oyo de Londres na bo olata misusu na bimisi nakende oteka apesaka ata mbongo cash me nayebi te so mobali na asi place nyonso soko oteki babiju na babaka misusu nikosala me mbongo yango wana ti nazoteka li mpona bakise yo pese na oteka mpona sani 600 kaya ozoteka kaka mama lipati biloko ya valer biloko kitoko boye biloko ya valer mais sikoyo mbongo na maboko eza te nasala nini oteka baboye combien nazaka na besoin 600 mpona bakisa na visa nyonso $600 $600 pa lipati mpe osolati mpe te oyebi biju ndenge ekoma na zando mama emonanaka te etalaka yo emonanaka na boyi te emonanaka soko osolati kala lero wana ezalaki biju soko osombi osombi na misu 250 okokoteka ata misu 300 ogani mais sikoyo ekoma kokita ya solo te ekoma kokita babiju bakipaka bakotomini bakomaka na bafantaisie ça dépend ya babiju nga te babiju ya valer ya boyi te nayebi babiloko no ezaka ya valer olekende kata te bambongo olekana nga naza yo te bazozelanga kuna kutu na mbongo na maboko ozolonozwa ye mpe koleki ye aza nango ebele te belebele yakoteki nango ye babiju ebelebele asa nango azolemba kaka te kamidele te mpo omoni nga naza na fete anniversaire ya bokilo na ngai bomoni kaka yo boyebi kaka biso bato ya bato anniversaire de bokilo na ngai azokokisa 65 ans papa ya masasi ezozala samedi oyo yanga na masasi mpe abimaki ake bacourse moko azalaki na bacope ne moko ifalaki kozwa mbongo abaki oyelanga mbongo nasomba babiju na bilamba yanga nazolinga nazwa toyokana te nazwa aza na mbongo na maboko alingi asombela babiju asombelanga babiju ana mbongo ake kozwa mbongo yango donc basi bafutaki lobi ko bongo ye alobaki moni na butu kotango na bambongo sikoyo ake kozwa yango bongo apesanga asombelanga biju na elamba nga moko ifana pona bongo asombelanga kende osombelanga na zando nga moko ndi na kopona donc sikoyo bino sepeli na kopo yanga na sepeli na kopo mais yo elengi 600 eya na problème te po azonginda mpenza tosala boye 800 yo so masasi ayele olobe masasi 800 nayebisa masasi 800 so oyeba ondima soki atuni yo 800 nga sikoyo nakozwa 200 yo 600 po mama alobelenga ma problème moko bomoi mikolo mpe naza na mbongo te 200 wana ebikisanga nasala bamoma makambo wana obanga fete ya samedi ale sikoyo yo mardi oye fete ya samedi sikoyo yo mardi oye donc wana passé mardi après fete yo mardi oye loba nanga nao bien eza mbongo eza na maboko po tala eza nango eloko aodi eza problème te yo anga te naka bakoso po anini yauyaka te na invité yo mpe na fete yango ya na fete mpe bokilo baolinga ndenge nasekaka wana bokoseka noti po adipekisa mpe na fete na fete mpe animation ife ezalaka te atuka ife biju kitoko naye te nga nakenakakobanga te eloko moko ekobanga no te oyo kozwa mbongo na yo confiance ta yo kosimisaka kidiba te naki nango besoin te bon samedi te samedi kaka na feti te po olobi après fete nde oleka tosola bia samedi kozanga esa ye mbote nini
Boli. Bonjour, bonjour. 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 Oui. Pratiquement tout le monde est là. Allez. Bon anniversaire. Merci, merci. Joyeux anniversaire. Merci. Dis-moi la Zamboé déjà. Bonjour madame. Ah, c'est bon. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez dans le stade? Ah oui, de temps en temps, ça vaut la peine. 65 ans, il faut Faut qu'on s'en va. Alors il y a lieu de chanter bon anniversaire. Attends. Alors je vais aller, j'annonce les couleurs. Allez, tout le monde debout s'il vous plaît. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Que le nous apporte le bonheur. Mangoudi. Que l'année entière nous soit douce et légère. Et que l'an fini nous soyons tous réunis. Pour chanter en chœur, bon anniversaire. Venez accepter cela. Merci beaucoup. Moi, c'est juste une fleur. Oh, ben, très significative. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Bon alors, mettez-vous à l'aise. Bien. Merci. Ah oui. Comme ça. Bolingo. Oui. Namoni en attendant le cola, il y a un an et puis somba 5 casiers à bière, na 2 casiers à cigarette. En attendant, puisque ben il était Pasteur. somba malili gamba la moko. Tu t'apportes l'église là. Oui. Yo, André, tu es là-bas? oui, Mais toujours le pasteur. ça fait l'argent. Tu veux me faire baptiser chez vous? Ça va. Non, c'est une grande option. Les gagneurs d'âme. C'est une tâche très noble. C'est ça la fête. C'est ça la fête. Il faut toujours casser. Mangoudi. Faut toujours casser. Pas avant. C'est rentre dans l'ambiance. C'est Moi aussi. ça la fête. Aussi, mais c'est après. Un sucré. Bon, batata, Rapidement, on dit coca. ba mama bandeko mbote na bino. Mbote. Bon, namoni moyen to umela mingi ezali te. To sepeli mingi ndenge bo répondre na invitation to bengisaki bino. Botiki ba occupation ebele boza nango. En tout cas, elakisi signe ya amour oyo tozali nango biso na bino. Alors natondi bino lisusu merci mingi. Nakoloba mingi te. Mutu azaki na parole aloba awa ezalaki grand frère na ngai. Mais pour le moment azali te certainement azali na empêchement mais akoya kaka. Vers ezali gomela moi eloko akolia ezali tolia. Bonne fête tout le monde. Bien, merci. Bon, nayebi te ye azalaki na nga nde kulutu ene oyo azalaki na makambo koloba ezali ngai no responsable mpenza ya fete nyonso oyo ndenge bokolia to ndenge bokomela eza nga mais bolimbisanga mo moke mpona ndenge na ye na retard nauti kozwa juste pane ya crevaison na échanger alimité. Beaucoup de trous, c'est vrai. Comme j'étais seul, il n'y avait pas une autre personne à Kouadenga, mais pour nous, ça va prendre un retard. Ok. J'ai ici, ma cambo, il y a le belbino, je ne sais pas si il y a le penini, parce que ngandi na singela kina lo yango. Mais ndenge tokutanya wa, iza esengo mingi, ezali pona papa, ndenge kokisi 65 ans na ye. Donc ezali anniversaire ya madame Monseigneur to sepela na ye elongo. Donc, c'est presque bon. Donc, je vous souhaite bonne fête, donc bon amusement. Donc, ok, allez. Ça merci, va. merci.
Mais Massangani, n'a préparé un discours en français. N'a préparé un français jusqu'au Lubnen. C'est qu'on a obligé de le faire. Yo tanga fou. Yo tanga pas wapi. Bona yo ningai kabazi na kaka. Mais maman, n'a pas préparé en français. N'a préparé qui wapi masanga wapi. Hein? Mais j'ai tout préparé. Allez discuter derrière. Massangani était. Allez à la santé. Merci. Masango za mukina. Mais aïe na santé. Wapi oyo nganda na sombi na kindi mwasi na nganda wuti. C'est pas des collades. Ne pas manquer le collage. Mais na papa na ba bougie na PC, gâteau d'anniversaire na PC, masanga na PC. Mais qu'est-ce que Les vieux n'a pas changé, il est toujours dans ses habitudes, hein, dans la tradition. Et moi. Merci. Voilà. Merci. Oh, tu as la collade. La collade est toujours là. Allez. Merci. Toi, on se partage. Oui. Bolingo, hein? Boli. Bolingo, bokilo. Boli. Elle a une coco. Ajoute encore bien. Bokilo. C'est bien grave. Mais yo musala mama, pas ngo tina mwana mwasho yo. Ye azusala makambo kama mutune ezotinda. Mama yo kanga ekolisi la. Nani? Bolingo. Chablo msoko lia awa. Chablo awa. Si. Ouais. Tire mon pilipili. Maintenant, mon pilipili m'a usé. Ajoutez ça. Ah, vous savez déjà. Doyen, vous êtes toujours comptable chez les autres. Bon, bon appétit, hein? Ok, merci. Au plus, on a pris ces élèves aux Aoulia, aux Aoulia. C'est quoi ça? Nini boy? Mangoudi. Hé. Là-bas. Maman, avant de la cima, Oui. Korodiovo. Vous savez qu'on a cima, non? Bien. Comme je venais de dire tout à l'heure, vous buvez, vous mangez, donc c'est bien bon. Alors, les fêtes, il y a papa, anniversaire, il y a papa. Papa, aussi la dépense de mon côté. Nous sommes là. Nous, tes enfants, nous sommes là, donc nous sommes obligés de t'occuper. Faites du début à la fin. Donc, mettez-vous à l'aise. Donc, il y a des cailles, il y a des sols, il y a des grenouilles et tout consort. Donc, nous sommes là à votre service. Hein? On peut ajouter encore. Sauf là, il faut qu'il va tout se sentir à l'aise. Hein? D'accord. Il faut être à l'aise. Ok, je vous souhaite bon appétit. Merci. Korodiogo, je ne fais pas partie de femme. D'ailleurs, je les invités, non? Likayabu izadi mukeko pona bilongo. Papa pasite. Likayabu yango izadi mingi. Mangoudi. Oh là là. Allez, kende kuna. Likayabu ma. Kenda kuna. Mais pour tirer les simoko. Bon, mais mettez-vous à l'aise, Moi, je surveille tout. Tu vois qui n'a pas. Vous à l'aise, ok? Hein? Tu vas te bon, Bokilo. C'est ça, papa, mon petit. Bien, fais ça, papa, mon bimba. Bonsoir, bon appétit. Merci. Bon anniversaire, papa. Bon anniversaire. Merci. Et tu es bandika là? Ils sont quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Olerni. Psycholerni. Qu'est-ce que c'est faute n'a gâté saloti? Faites un préfet à l'herni. Et bon, même si on a été fait que c'est bandit, on a pas de problème. Mais c'est bandit, aux yeux font la congélateur, ok, nango, masang wapi gâteau, wapi. Oui, et ça fait là, yo, tout fait ta papa. Mais vous papa, non, yo faut y en arrêter. Mais faut pas se là, masang wapi gâteau d'anniversaire. Wapi bougie. Maman, je ferai quoi, tu vas m'assangater? Tu vas m'aboutir, tu vas m'aboutir, tu vas m'aboutir, congélateur.
tika buzoba na yo na mwasi na yo so na mobile no boka. Mais nazo kama chauffeur le PC masanga ni pipela masanga ni wana kimanumani. Mais toi qu'est-ce que tu faisais depuis le matin? Qu'est-ce que tu faisais? Hein? C'est une salon tu m'as. Non, dans la salle, bah laisse qu'on va tomber ma vie. On va tomber salon. Mais fais ça papa, peut se mourir ma salon ya ma salade. On peut chauffer. Bon Nico, faut qu'on laisse la fou finalement ya. Mais yo, tu sais na maana pesa na mama Italie. Bon pesa mama Bon, j'ai pesa football ya makabula masamba. Na makasi nene, na makasi kona na pesa na pesa te. Oko pesa na mama na na pesa te na bila pesa. Tala kusala na te pesa na. Sasa na pesa ma. Derrière là-bas hein. Kunya oni. Si kana mama maneka, kona ni msala kaboya. Mama yeka kama mama na kabitumba. Mama Masasi babishu na ngai. Il faut foutre en babishu na ngai. Ngaba biloko na ko kene babishu na ngai na somi cher ndenge wana mbongo kuti na cité. Atuka babishu na ngai il faut babishu na ngai bima. Obenga ngana fête te pona ke fête ngaka ko butsa ngaba bitumba na mosa yana mukolo ngaka songa ba mini na e koma so ndenge ngana zo malade. Atuka babishu na ngai. Faut foutre en babishu na ngai. Ngo bareng ngai. Na baro ni lokoni. Na baro ni lokoni. Yo mona ngana na tata ko barenga. Na tata. Na ebisi obo ngaba babishu na ngandi. Oya la tatoza na nini etalinga iti. Ngani babishu na ngana. Na tikala kama bijou ya ki fête na yo te. Ya ki fête na yo te tikala. Mama babishu na ngebunga kwa sa ki fête na ngati. Na tuni yo d'abord. Yo na sana dura ko lokati. Yebi sangana nu masanga oyo yo sombaki okende kotika kuna ndako eza wapi. Ngaba bimisela ngana mbongo na ngaba babishu. Mona lo. Je tikala na sisana. Gâteau d'anniversaire ke wapi? Wana zaki teke kende ko salisa no mengamu ko na sombi gâteau d'anniversaire na sombi na yena mama. Gâteau ko lokola ngana zaki na salon. Mais wapi yango? Lokola ngana zaki na salon na na gâteau na ba mulunge na ba nini gâteau elenge be bate. Bon, ole yango. Na gâteau na tesika mo na chauffeur na camion na pesa adresse kende ko tika basanga place boy. Bon siko na ko na chauffeur so kende so ka fa so kende ko yisala ki. Bon siko ngana sani. Yo kimuyibi ko sila hotel. Na yibe la ki. Kimuyibi ko sila. Bino ne ko eske nga gâteau wana ole yango yo. Na yibe ole yango. Na li yango point. Ay masanga. Fana kana ngana kipawa. Pesa masanga. Pesa masanga. Masanga za. Masanga ya shabu na ana kuna na place so magna depot. Bongani. Iza ngata ngata depot. Mais ce qui chauffeur moi qui on était c'est ça kuna. Ah tokenda. Tokenda depot. Le dimanche basala kati. Basala te. Allez, tokyo la sanga ke depot yango ici. Bon ça. Na bimaka pour que le dépôt yango lo ya ndenge sala yo yo ka souté hein. Yo ka souté. Na lobi Tokyo la kisanga. Yo zo banga bakandaki pour que yo zo pesa réponse te ba bijou na ngai. Kaka yo baka finalement ezani. Hein? On a bien. Oh. T'as le bien. Problème avec bijou et la liste secondaire. Mais l'équipe valeur basanga. Ngana pesa mbongo ba bijou. Bijou les a valeur ko le kama basanga. Mbongo ba bilamba to ba bijou. Na pesa kiyo. Bongo ndenge na lata ki na fete mona ki mabe. Tela ka ndenge na zaki na fete ko na fama ndenge na lata ki ne batizo basa ko tala. Ezaki mabe ezaki pona honneur na yo. Na sala ki mabe na lata ki ndenge wana. Mais ngai na pesa kiyo $200 na kokina na tango kosomba ba bijou belé te ba bilambe belé ya kitoko ndenge osarwa te mais ngande problème na ngai na mukyo na zui na pesio acceptant donc d'accord to vani tim kolonza ma ke nazo na kolexa te ndelo na o ngala kokite la sasa zo kamusanga mais Tokyo la kisanga de wana ba lobaki quand même que atoka moi ça masasi pe azape bien pour ndenge moi ça yana lata ki basipe ba le blouse cher ba ni na tiba bijou ngape na lata robe nga kitoko ba ni mais ça fait quand même bien bon ma beni mon ko tala oya na bolo so ki kitso we ozo nervenga na lobi ne masanga eza wapi na pete masanga kasi na ebisi oke sana na dépôt bon na ebisi ote mais so ko to la ta dépôt bon ba bijou na ngeza oui à suivre oui c'est entré ah beau-frère oh chance qu'on a vu non le roi Kutio bien cousin ndeni kwa belle Sinanga kuna ya kuna te. Mais là na sisi kama misala mekemi kina ya kuna pona problème de soi de solo. Merci beaucoup. Mais naza pressé de toutes les façons. Naza pressé chance de tout le monde comme ça. Tout ça le cambo. Voilà so comme ka problème ate. Kende kasi comme ça na zo région de Lonanda. Oh te mais yo ebi position net. Donc il faut na kenda una tika ngo eza problème ezate. Ya problème te. Mais olobaki so type noaza yé muto tindi oza enta. Eza déjà nanga problème ate. Kasi pesa ngati.
nakoya kuna tena sana makamuto solo la tibi tela kaka nange pena ko m'excuser pour la papa minenge kakia na nini na ba momo bulu na sala maki kuna nanga ya kusenga boli misangai pona makamuna ndenge ndenge ngana so ya to solo kuna wa bon sana mbali na après to tala onsima vous êtes mais yo bien ngo oui présence na nga wa beau frère na ile ya nini nini komia kufinanga miso nini on va signer non ndeko nanga uza mwasi libala so problème balobaka webi si mbali na hôpital za boye mais webi nga bien na bomba likamuto webi nga bon na yebi yote na sasa ndiko na bona hiyo signaler pour nini na signaler na mbali na yo wana on sait pas na on te ponga na osala soki mbala moko ebali bona na sala bo mwasi na yo ayebisinga jour ya fête aza mbongo asomi masanga il faut siko akende yeke na ndako siko $100 do mbongo tikala na ndako aye akomi pa nanga mbongo moko nasaki ba recouvrement ya mbanzako nakende okotsango alobi non na pesi $100 na pesi 100 que soit zongi ndako kopesa nga mbongo eza sur place alors loi lera ngwa bongo siko lobela ke yemta kopesa mbongo ngamu tunaswaki mbongo siko babino zo kuna mo yebisa este webisa e komi ya kufina ngani siko komi ya utoswa toswa na tebo lobeli po ngala mais non mais mais komi na webisa impo ya sana ngamu tunakopesa obi nga suna pesa mbongo parce que na yebi mbali noza sérieux suna pesa pour yebi mbali noza garçon mo pesa nga pesa sande kuna te pona nginde kuti pona yebi yo na ba numero na yo na ba non tika mobile no azali ko na komba mobile na yo n'importe quoi poni c'est n'importe quoi bon frère tu ebani excusez avec $100 pas na yo avec $100 rabi yo muto pesi mbongo asoma eza ndako na jusque là c'est vrai mais ça c'est sérieux ils ont fait jusque là na pesa ki mbongo $200 alors na sana nga comme ça il y a du 100 pas na yo ko ta pesa $100 ça no ko nto zokina $100 no kisa ngana pesa mais yo exactement ndako na pesa ko $200 te oju 5 pas na ye mais na ko pesa ina na kene ko tikela mais kasi ko ta zwa sikoyo ko za ko tikela ngante na kende nango za mbonga batu yanga ipete bon nena yebiso nazo ya na ndako mon frère moi c'est yo ok wapi zonga na no ngokima kokima te zonga na boye yo ta so sali kama fo kima kaka na kima hapi nazo ta na problème mabele webi quand même que mbongo na pesa zaki ngati webi ka bien mais pour pesa ko motamsanga mais lobi na ko yana ndako pour yo sabu iko oloba na ngati ko ya kutika olobi mbongo za ndako semeki no pesa ki lo wana kutika peut-être ya kalendi bongo soki lendi bona di mario ko zata tata na poko alors comment et comme ça va lendi na poko mais comment balgo si mbalo sanga basini c'est qu'ils a sérieux et puis mbalo ayebi amote au frère soki za boiza il faut vous dresser moi sinon bien sina adresse beau frère banda kala eza chance que tu le kola yo wana ba numéro na ina sina lembi yo kutu ndeko na ye cousin propre a kosi yo na ndenge na ye bon yanga kutu na lobate bon abati mso quartier do ye yo bangana ka so senga nyongwa o se bangana ka na solo na ka chongo na kana kwenda ponga ba nyonga ya nini na ndeko na sarina avant yo bongo wana sadini ba nyonga biso na kutu na pesa nga sadini na lia na kotina mbongo na bosani ba sadini ba nyonga sangwana mabela ko tegisa yo boy uzotala nino ko basanga nyonga tegisi yo bazozo la yo uzotala tegisi yo pa omonika bakangi directement OK penda bomu penda mais le rôle hier c'était une bonne chance donc ça ka kota kanga pe biloko bokene kanzela moko parce que na lembi kota bokene nzela bon makambo libala ya bino eza ya bino na okota onte menga bopesa ka $100 nanga na kende même yo za na compte na yo pesa parce que explique bien déjà bon ba na futa kuna ça moi régler après vraiment na zalati tala bon pardon oui sango ngana za na ngote eza na cadre famille le quoi ye achina na ndenge na ye donc mieux vaut yenda peso ça mais boke nzela moko pour pesa wana nzela dans ce cas ngana kena na continuer mais mabele na regretter comportement bo na ya otikelo mbongo na yo même otika malamu na ba pesa monte parce que confiance yoki na ngona pesa ki eza boité olobi na nga bien ocité comme mbali et puis na ba kezaki yo moko nzambe nga peso te donc na bala to bote manana ngono ko ça va ni monte mais ozobe pesa lokuma mbali na o defa kuma mbali na yo ozobe pesa lokumu na ye bon na leki peut-être na repasser sur le monani ça va sur monani peut être comme problème comme cas et je crois donc tina monte je crois à tout à l'heure beaucoup tana nga ki boto régler maman bon moi personne ne peut pas la malade qui bon mabe hein ba so ba la malade il faut quand même malade qui to yo ça c'est ata to vana kana ndako kuko kasateke mwasi mobali mutala tsaka mwasi abasala ka mnena ndataka mwasi
siko wana kele il faut que le defa que pas dans la table siko komanda ulobana ngambo wana saiki na oni ya wana sima problème na bapishona la taki oui osali bien ndenge osombaki mais singa na pesa ko pona babilamba na pesa ko mbongo pona babilamba mais na yebisa ke mukolo na lelo soba kama programme papa ndobe ngabi fona la tanini ona na ozokele mukadesa lelo pesa ngadesa ngaba na katika kake na babilamba na lobaki descend d'abord ezali na pona makambo papa le reste on verra après na lobaki yango te tala ndio sakini na mbongo to kati lo ko somo ko kama mnoko na yo nani ko kodioka sala makambo ko sakini na mbongo tanga munoko na yo yo ndengo zawana na kobeta yo lisusu te na yebisio sozo kasaka ndengo fuzo vimba lokola ndeke okazi ngana kobeta na kobeta lisusu te parce na beti ndenge nyonso mabele yo kaka te e singakura na fiakuli ezala kombo ezala koni na fiakuli moyo kaka te na moni eza kire pana yo et pas nous acquérir au coca souté mais na loso mingité ka ndengo zawana zwa sakoshi cha o etanga mi yayo bima kaka landa kuze rapide sana na libanda na kutoka mimi na arrêter boni ko masasa kina moni kama kozo songe na kaka soki la kende pe bana sona lia kate boni ko eloko ni pena so eloko ni na sana ngwa soki kama una saka makasi na ndenge na kana lata te ko ni salia boni ko na ndenge na yo kite kufa kufa ndako ko soki ya kambote kite kufa mesala no ko kende kaka osukule lambo mona enka ozui okoyebisa mobali te o contrôler bozana mobali ko contrôler ba poche ko to ba mbongo kaka ne na olandi lo kuna na chauffer yo lisusu yo pendeza kana mbongo yo tika na poche yo muto kota katina na enzairi wakana mbongo yo tika na nini utika na saki yo kana mbongo kuti kana na salva pièce yo bisa mayoza kana mbongo cha saki na contrôler faut kende na ko contrôler faut kende yo pona muyibi yo sakani na yibo ile koni yo akana pona muyibi yo sakani te ngai na zaka kana de sous-vêtements ya pamba soko yibi ngango ba patalo ya boni na na kupeko ba patalo boni na yibi patalo ati me yo muyibi sakani te eloko nini ni cha eloko nini sala eloko nini ngesate eloko nini alia na hizo biloko pona kena ngwa nakena mwepa tika fera repasser ki yango ya ngamu ese wapi ngamu tunasoma fera namona yo wewe kufa fera na ngamu kana soma tika na mbona ngali kembe na soma fera na ngai ya yote ya yo pona mwibi wewe kufa ya kufa bongo wewe kitiki fera ndako kufa ngana soma mbona Oui, entrez. Ah, grand frère. Deni. Zama malam. Ok. Yepe azali? Vanate. Boni bino. Tozama bien. C'est même pas bien. Mais nga ye, ngana lingina sol na bino mi balé. Oui, linde ye. Azate? Hein? Avoyager gite. Akezama? Kasi mafeti wana. Boni bino. Boni na ndako. Tozama malamu sana. C'est mec ça bien. O mwana Mais ngana kanisa donc na zaki na conviction makazi na lebi na ya ukuta ye. Kutu na saki mwa révélation na butu. Na komona ye tuzo solo la tuzo tamula pembeni ya Yega mafeti wana. Tongo etani akei. Aïe. Donc à l'improviste akana ke ngote. Akana ki ngote. C'est ça. Pourtant cette fois-ci alors qui a koumela avant azo mais et ko sala make il faut que mais a koumela penzate na kanisi d'ici là bon a ko sala ta un mois. Bon mais merci. Et donc on a yela ki penza. Ezalaki pona kutana semeki na yebisa ye boyebani na miso bato mais sikoyo il faut boyebana pe na miso nzambe mariage religieux Bon wana za problème abanda kumilengela déjà comme ça makambo stila
eloko nayelaki mpenza kaka yango wana ezopesanga mpasi na motema ngai pasteur semekene nazali pasteur tout ça kokoya tosololi na ndenge na kocélébré mariage eza likambo mpasi te mais wana eza nango mpasi te mais mpo nani kasi oprofitaki te na ntango tozalaki na feti kuna bongo bosolola soki obengaki ata pembeni bolinga bosolola kaka ozela kaka ti lera koya na feti wana obotie mosaka na dongo na potopoto nyonso na kati yo mpenza yo bokilo azo kosala anniversaire okoki komikitisa se komikitisa te osa réserve te obandi kaka mbala moko na mbanda na yo wana wana nyozokondane kaka nga si oza ndeko na ngai nakolobaka epai na yo okoloba epai na nga bien sûr mpo omonike nga mutu naza wana mutu nakoki korezo mais mwana mwasi wana aza vraiment insupportable okoki kondima te tala na feti munene ndenge wana ye na mobali ne bandimi responsabilité ya masanga nga nazalaki kosala kaka biloko ya kolia ye koma sikoyo papa bokilo abimi masanga eza te eloko moko te akangi congélateur ake na fungola effectivement asomaki masanga te asombaki te nayebi mpe te abandi kopesa baexplication milai nga lere nazoya kosenga ye fungola congélateur nakende kofungola napesa masanga ta bokilo asombaki nde bitumba nyonso wana alingi te il fallait un peu de réserve hein yo nano mona te en tout cas mwana mwasi ayebaka ndenge nini ye akolela bala leki ya solo kasi mais il fallait quand même mama mwa malamu banatu yaki uza kutala ngai kaka ndenge wana uza kutuna te uza kutala ngai kaka mpo ngai naluba yo okanisaki nde ngai nakodia yango bande totikali awo ezali kaka boyo ye alingaka te nalobela ye soki nalobi yanga likambo toyokana naza kuluba na yo okanisaki ngai nakodia pardon mangudi kende osala mosano maleme ngai lembi koloba no wana na yesu mama ngai nabutami bana bomwana nadiaka te nayibaka eloko ya mutu te uyibaki bie nde ngai mutu nalokotaki kanso oza kutala ngai yango babisu na yango wana tata mwana mwasi wa mwana kimpasi bitumba izalaki wana nazalaki wana uzalaki pasi te mais kuna na sima pa bakende kuna na sima nde batuti ye makofi bambata coup de pied na lokoti nyonso nga nalobi te ngai nayibaka te na bumbi banda tuyaki aza kutuna ngai yango wana na die te olevinga na bitumba wana aye komatela nga na mokongo abetaka ngai te mama oyo tala mangudi ye pa ayokaka ne malamu te koluka kaka babenga ngango ezalaka awa nayebi ata place ezali osali bien merci mais oyo biloko eza ya ngai te biloko eza ya mabele ya ngai te mabele nini nasali mama biloko nga nalokutaka yango wana ngai nalokoti iloko mosusu te kaka yango wana nga nayiba nakenda nango wapi bana okoti na dibala omoni nga nalati bizu nalataka bizu te ngai nazalaka mpela ntina na yango te famili na ngai mobimba mpe balataka yango te oza kuyuka nalobi osali malamu me biloko eza ya ngai te kasi nayibi te nalobi nde nalunguni eloko te sika wana nasala nini tata pasi te ata yo moko nasali mabe ngai babudi ye soki ngai tembele akufaki na maboko ya mwana mwasi wana take kulungula ye na se esika azalaki ngai nayibi mpe te nalobi nayibi te sala oyo yo dingi oza kulukanga na makambo mpona nini mama yaka likambo akokamwa yango balobaka soki okuti muntu na mpasi tika ye kaka muntu malamu azali te na mokiti ye alobi osali malamu ndenge ozwi yango opesi ye osali malamu merci melesi tosilika te boyokanaka ndenge nini me nakamoka na ndako soki ngai nalobi ngai moninga ne mwasi ayokaka te ayokilaka kaka mibali na ndako soki okote balobi ayoki ndenge sikoyo oyo explike ye ayoki me ngai so na explike ye ayokoka te finalement asalaka na nko kote kope mosusu alukelinga makambo na kati voilà donc naza oloba boye ndeko no ya mwasi wana ebongaki yo bien que obala leki bien leki abala yo fallait omikitisa kaka ngai naza na problème te yanga naza na bango problème te ye nde moto aza monoko kaka ndenge wana alingi kosala concurrence na ngai ye azobosanake ngai mobali na ngai asalaka mbongo bozwi ya mobali na ngai na ya mobali na ye ekokani te ngai nalataka na ndenge na mais ye alukaka kaka tokokana ngai na ye de façon biloko ndenge ye boye ngai nakobomba lolendo kosala ngo ndenge wana te nakozela kaka soki ye moko semeki ne aye azonga kende otikela ye po non ozela semeki koko aya ozonga kasi bongo tiko nasala non nasala nini yaya omoni nzambe azaka na basigne na ye omoni signe oyo aye komonisa babiju ndenge ye komonana ekoyaki nde na bitumba ekoyaki kuna na bitumba
ezali raison valable, vous avez une solution malamu pour que vous alliez vous réconcilier avec votre mbanda. Mais bon, ngam trakoban. Yena ngala ni mukolo. Mais ça ne fait rien on a mukolo ça me pas nanga parce que asakana kinanga ya ngana ko sala bilo ndenge wana. Non. Na ngene ko mera bese ndenge wana. Humiliez-vous et vous bokomba ko matisa yo na nkolo. Ça n'a pas réserve. Pesa et conseil. Surtout que bubali na libota moko binu mibale. Bayiko bala bino. Donc il faut harmoniser ça, l'entente ça. Alors, comme tu as la preuve, moi signoyo, bijou et bungaki. Bon, kene nango, umi kiti ça, et pas yande kono moi si. Ayo kila yo. Pe ayo kila yo. Non. Oui, entrez. Bon. Bien, mon fils Ndé. Bien. Bonjour. Bien. Voilà. Otoki boy. Au salon, Lilo, pendant ça va chemise tout. Comment vous aurez passé? Bah, mal barré pas ça à une tête. Ah, là, na ami ko repassé hein. Que kusokola na oka fatigue. Mais la préférée à na repasser nanga na la route à l'aise hein. Même rendez-vous nous allons ma belé. Après fait quoi? Là il fallait aller à sous. Na le quitter. Mala donné déranger nga. Na uta usomba kisi siko yona ye na bi na tala ena. Ndé ni kopo ni simbi. Oh. Qu'est-ce que jour on a qui on a beau préparer fait tout bien que nous sommes belé, et puis ça que nous sommes belé bijoux. Bon ce qu'on a ya qui même des choses comprendre na ya qui siko yo, na zaina besoin mama visa na nga, ba singa nga $2000, na zaina 1400. Bon ce qu'on a besoin de bijoux na nga, on a la takana, on a zoka mbongo na zaina besoin pour la battre kuna na visa. Yesu ka bi ko nous sommes belé bijoux. Na tika comme ça mbongo on a le dépenser kuna yemo après midelo ya lingaki. On peut essayer l'année pendant et on a l'équipe de l'autre. Là, je vais mon. Il y a PC Babijou. Il y a combien? Il y a 800. Et ça est cher, mais ça c'est mené au médecin. Mais tu as 800 pour la bague ça. Nana, il n'a vu ça. Hey. On se met que je passe au Kennedy. Ah. Tu bâtis. Nandeng yo zomo ne tali lo minanga bien. Bijou ya 800. Ngapi ngana ko somela moi si bijou 800. Ayebi singa ezelo kwa nyongote ozalaki na mbongo na maboko okende ko somba. En plus sabi mbongo ko mama ile longité mais c'est ce que na mbongo na bongo na. Non yeba oza $1000 na poche. Mengane na zanko tako somela moi si bijou 800 po na na simba pe 800 na vinanga. Bon niveau. Donc ce qui arrive qui no ke ngana na somela eba bijou akosio. Oh, asana wapi? Boni molu bana na rubi akosio. Donc le mieux est à Hollande et pas bango. C'est bon vous que pas mon gosani. Pour suite ya comportement na imabe, mon ndenge akosio, toujours na ndenge na ye. Ngamu ko pa akosa kanga na ndenge. Polo bana ngama mozo expliquer na ko. Nazo ba no. Mbongo zaki na maboko zaki loka nyongote ponga ni na bela ki na ko zwate. Si, mais ngamu na nazo bana yo. Ngamu nazo ebisa o vérité, yo ebino vérité te. Ke ngana ngena usombele ba bijou te. Bakosi yo. Otina ngana la ndeba na bango ni to pesa na ki ba bijou na ndako na yo. Yo futa ba bijou. Si bo pesa na bijou na to mona chifundo ati. Kama mwana na zako. Yo kate ya awa agi na stage. Oye sanga bongo te na boy. Awa agi na stage. Stage ne pe bon, en dessous de la moyenne. Parce que expliquer na vraiment rien. Tika na wana. Tiko lo babuna yo ko ya pamba. $800 na tika na mamuzo lo bana ko. Eh bela ba bijou na pesa $800 wo mona na sukula na mabe. Ah. Voilà. Ah, ma sesi. Te meto sur la casa. Expliquez-moi na maman bon au fond de la fin d'année bébé ça va quoi. Expliquez-moi la télé là. Bon.
Au lobby, yo visa pour ma sœur qui est au combien? basenga 2000 naza na 1400 na maboko 1400 siko 800 na ya ba bijoux nenga tsa 600 kuna 200 na pona ba transport. Bon voilà c'est tout. C'est-à-dire que nyongono 800 za moi makasi quoi, mais tokoyo kana ko fuda même na tranche ata de 3 tranches oh raté la voyage oui na ebi siko ngana ndeyo asinyo $2000 pour na visa. Visa on a pour n'importe ni. Tout que Londres. Exactement. Hein? Donc nous avons regretté na kati qu'ils avaient à côté à Madrid. Mais le coup na Londres ça tombe bien. Ngai nous avons mis sur notre tanga na bango. Plupart nous avons relation mingi les tokuta na bango mais moi quoi d'aller au ngana ko trouver le pas na ville visa na $1200. Bon souper utika na ngoko ça on peut faire même ngana ko visa mon nyeto ba kanga la njili ko ah voilà des erreurs maintenant mais 200 yo mon ami 200 et Londres pendeza visa là yo enfin vous comprenez yo sozu ya $1200 ndi voie normale yango visa za ndengona mais so soit $2000 o yo zo kende ndi ba acrobatie ba mafia na yeli bi je te dis la vérité ah yep ça va mambongo na yeli bi mambo zo banate yep ça mambongo na ngana enfin mozo comprendre ngate ngana bino ke na ko sala na ndenge nanga okosepela pe lisusu otika na 800 na maboko bolo sepeli c'est vrai bon wala tuta na mosana zumbo ça na mbongo oui bon à suivre ça bien Coco t'a attendu bien ça bonne nuit autres. Moi ma belle à cœur. Ate. Nina. O sele wa so ba sinino. Te atunzo yo nani? Atuna nani ngana ba kanana na ko mbongo na ma belle à kena mbongo ba bijou na o tunu ngana mosdi. Bongo usali basi. Tunika kutuna. Atuni kutuna pombe. Kanda na ngaye. Bon, uzole kana yo? Tiens, na eka kawati, na utara binti. Koko mtatindi yote? Koko azate. Bon akia. Asa voyager quitte. Juste après fête ya papa wana yipe a voyager. Azate. Ko voyager na bino. Oye bisarbatite. Et la boîte voyage na boye. Tu vas y barater. Quand on attend ma cam, tokuta ni brisque. Ah. Ngana kaseka asa yebisaki yo. Bino na bino bande bokuta na to zaki na fête papa na kaseka pe yepa yebisaki yo. Pour le temps etanga kala bina nga voilà naza na moyen na fanda lisusu ezate naza pressé na zongi na ngai. Ah malam. Ngape na yeba ka ke lokola to zaki biso nyoso epa papa mukolongo tamsu bosu laki na bino. Mukoni koko sa ibisanga likamkazo voyager. Koko sa ibisanga. To ibisanga nga. Kasi mingi ngana koyeba nini bino na bino bande ko ngana koyeba nini. Bino za ndengo na bino pona kotambula c'est difficile. Même kotana ba. C'est difficile. Ngayo na yetu na yebo kala yote. On a beau jouer les 4 roues. Bon te. Boni oloba bongo semeki. Bon, na yaki pe tokuta na mabele lokola pe azate. To solaka na yo ngana zonga nanga. Oh, naza na bakusu moko osala na kina pesa ndona ke osala provision. Omoni mukolo wana ba makambo ilekaki kuna wana. Bon, na lela bituma wana. Akoisaki presque ba bijou na nyonso na yebite soko eza ya koka nyonso to ekoyaki. Bon, mangudi mutu alokotaki yango. Ayo mukolo wana afangika na ndako. Namona yeli ngango alobio na lokotelaki ba bijou na tali na moni keza bijou ya bataki mukolo wana. Soko ayebo mo pesa. Mon siko ki chenette na ngango. Mon masaje mon siko. Oui, ya kasi toujours tala. Ekoki. Yanga ina même. Yayo. Omoni baba na tekani na ba gourmet moni.
malgré ça quand tout le monde qui me soit au bilan mato il faut vérifier ce qui est on que ça va complet est-ce que la cause bilan yo bilan on a kamati na ina nazo teka pona ba tsamo visa na pesi mabele akenda na yena mbongo na zuite na biba bijou na perdre on est dans ma casse na récupérer ta bijou na ngao bon donc ça na ngao kosi mais yo ko tari so tari bien ngapi na kosakite ponga na éviter na meko na lepa na bango mbongo kuna ngana mona te bongo na moni na tika qui est mon voisin au pesca bon il fallait mon voisin la confirmer que ça y est c'est bon la kosi c'est même alobite ko kosi mais au moni ndenge ye moko mutu azate ngam na ye nango tamso ya causer ba problème après au moni c'est meki tika kaka soka igana na website ke kolo ba bijou zo ba bijou ici bon ça va on a peine la tikiote voilà tout le monde ça va Tawa golia batu bayeba. Ce qui a outi voyage batu bayeba. Ce va y non ebisa mo kwa ya kaka. O pesinga raison si ko ngape na ibaki na ngamba kamonte. Malgré nous ce kokite mais au monde quand même ba ba bijou nanga. Ngamo na longo na zola tete na pesi apesa ngamo ko mo lukira maka. Ninga na perdre nyoso nzamba na la. Siko ndini pour makamona o baki ya visa. Est-ce que tu as essayé de faire un peu de mbongo? Natika nanda. T'as vu? Bilo kasaga. Ngala ko sakati na vinanga ni na zao. Na lumino bien que so le tout trita faire wana bien. Yona ba 19h au de rola la kamingi. O na ni ba 19h. Tingala boina ngada. Obi ngade 19h oye okoya oye déjà tout ça na étude sur problème wana tout ba démarche okozo pinga visa pinga ya $1200 oui mais ça c'est visa nako et comme moi qui na kende na belo no style hotel le ko yo biki o monde na pe ba ko sakati na ndimite ko ko sanga mina ko sakati na wana ko sandeni mais belo no style hotel est-ce que na 19 au bimato on a déplacé na lobi ndenge na za boilero le ko na repasser chemise na za bilama to na repasser na masuta de deko 19h en tout cas ça là tout parce que sur 20h juste na biminanga tizela na ya donc en tout cas ça là tout 19h comme awa pour soki na soki soza ki précédé ou vous calingezete yo mutaye banda kala wa lobi asibiki ole ko calmer ata na molo mo mukie o sala tati ke na zo la kande kita te o vous calingezete o misala no monko afanga na ulia na mati na yoka sala no ulia na yo mon courage tant au kende ba 19h ala tala 19h il faut la bombira le mona te ya hotela ka ngala na ko kwa o ibo lamba bana so boy c'était no ba osala ma belle non pouvez ma belle la yokolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine